bato ye nyonso bamenaki nsala na makambo ya kolia ya peuple décision ekoyaka te UDPS FIFA Fachi Be Sesama toujours kitoko Fachi kitambiki bambu tolo bate égalité koyoki makambo ya égali soki régal baseke badécision koyaka te asali nini awa nazoyebisa mino kongo babotolaka lisansi te basali nini moto abotoli balisansi wana eza ministre ya commercial intérieur UDPS FIFA merci maman Fachi Be balobi mutu na secteur nesala musala kitoko UDPS FIFA awa naye koyebisa bino ubie oyo etali ACR na mama ya biso ministre na Monesco UDPS FIFA likambo etali oyo tobenga soki barefugie il faut décision yango ekoya dalime UDPS FIFA tolingi bato na mboka na biso batonda ebele baseke tozokende na rolima boyeke komba UDPS FIFA toloba te Katumbi bakabali nenyo tuna maye bango bamesanyaki kokocha bato ebele mpo basombela bango bakotele Fachi Be nazoya koyebisa bino verite $5,000 ebimaka te sanini boni bino bozolinga bokwesa papa mboso kodepanga lutambika sisela muta benga ye na bandundu ye aza kisimi ya kwa UDPS FIFA papa vandi na ye apesaki badepute te loko apesi bango mbongo me bango moko batali musala ya papa ezoleka kitoko papa tokobombela verite bapesaki biso ba $5,000 wana nyoto mpona kokima likambo ya kikongoli epere de mere bakokimela kati na libanda Fachi Be UDPS FIFA mpe papa kadima lobi aza na 7500 proposé pour toi que est-ce que 7500 proposés réussi l'aller il faut te banda identification générale on est quoi UDPS FIFA Fachi Be ebisaki bango c'est UDPS qui organise les voix élections. Mais bon, c'est la cas. Mais boni bino boni bossa la soki ba sitting soki ba marche yani. UDPS FIFA. Mokonza mboka yambaki homologue ne Gambie boyete combattant. Ba solo la ki trois problèmes ya liboso za makambu ya commerce de bois. UDPS FIFA. Yami baleza makambu ya transport aérien. Yami ça makambu ya fortitude. Boyete combattant. Ebisi bango bazala ki. Bazowela ni. Fachaza mwana nanza. Yemoko alobi yango eza fantarte. Na longoli Congo na libulu na tombolango international. UDPS FIFA. Tolo bate. Fachi Be. Comportement ya ba leader na bango ba voyou ba banditisme etindisi ke ba combattant na bango ba beta 10 ans depuis. Président de la République aza ça. Même ata tishi na eza ça. Ata fiche ata drapeau ya parti aza ça. Il faut to bandaka nanu na bango. Oete combattant. Bon bango ne batu bazo créer ba désordre inutile. UDPS FIFA. Tolo bate. Awa na ebisi bino ba commando américain. Oh bakutanaki na chef de état-major oyo tobenga force soki Africom ya États-Unis na Kinshasa basololi nini makambo etali
Bena sécurité. Il faut toi secret est la mission minérale du madame Kolomoko. Il est c'est vivant. Tu es bien que bombe ya songi ya Hiroshima. Tozoka déjà embargo pour être combattant. Qui bango bangi bacha biso na renza mena fati beto ba kobundela. Biso. Il est c'est vivant. Tolo baté. Il faut te l'obéir la bango. Premier ministre Wario akutanaki na ambassadeur ya Canada basololaki makambo etali basi violi na este du pays. Décision koyaka te sali nini balobi Uganda Burundi na Rwanda il faut bafuta bamama indemnisation na sufasi na ba surtout na prison ya Kansapa bazwaka babutei batiaka bamama na nzoto na ba IDP c'est FIFA yango moni besu da fatu babelelaka te sali nini alobi yango bien génocide na crime moko ekoleka ta mokolo moko noyebisa bino Kabila bakokanga ye to bakokanga ye tosache la mukaka te sali nini bino mpe c'est FIFA bakosuka bakotuna ngu ebongo Kalef Muto mais bino bamagistrat soki basangi résidence ne na Lubumbashi pourquoi bozosilikela ni bino mpe c'est FIFA kende koshite balobi bien que na Ituri eza na des tribus mutu ezopose bapro badepute bayebi yango mala mpo na nga na bino avancez. Mwana mamba mambu maso ezali na ve na ngamboko na Suisse kombo na eve oto bengi masola asiriko alobi ete il fallait koyebisa badongolo misu oyo bazoloba ete biso tolembi tozalaka na nzembo moko toyembaka ete tokolemba te avancez tokolemba te ata bobo miechene tokolemba te ata bobo miechene avancez tokolemba te ata bobo miechene yende mutu asuflaki nga nzembo oyo yango nazoyebisa bino fati azolanda oyo lokolo akitamiki dia bambu combattant et combattante bonjour combattant eloko esalinga esengo ezali aventurier moko oyo tobengaka Jo Lubangu so Lubangu ancien rebelle oyo akendaki na ese Thomas Lubangu azali aventurier moko ake alume na Kinshasa akei na ese alobi ye moko akende kosola na barebelle lokola azalaki ancien rebelle asola mpe na barebelle barebelle balobi nde tozwi awa tosali umukama tomoni barebelle bakomi kosala déclaration toujours bandeko na biso ya ese yango tolobaka bakatange botika hypocrisie parce que toyebi bien parce que lobi soki bomonaki même na ville ya Kinshasa na siège ya PPRD ezali na badéclaration baosala bafete kuna toyebi soko na ligue des jeunes ya Katanga auti kosala oyo tobengi conclave na ye azoloba ete bango bazali na candidat mosusu te ka Joseph Kabila Kabila alingi azonga na scène politique il fallait akufa abotama po ete azonga na scène politique tozolobela mpona ancien rebelle wana oyo tobengaka Thomas Lubanga lobi na ese lokola barebelle mingi ya bakodeko asengaki ete ava balibere ye gouvernement longola état de siège apesa bango bono biso toyebisi bango boye mpona intérêt ya bakongolais lokola Thomas Lubanga azalaki ancien rebelle aboma mpe bakongolais ebele bozwa ye sikoyo lobi nayoki bautu balema bango nyonso basangani bautu na balendu basangani bazali oyo tobengi na pour parler po ete balibere oyo tobengi Thomas Lubanga
yaya ezali bafantir oyo tobengaka ya bandeko na biso ya S soki olandi même tozopesa mise en garde na basociété civile mingi ya S baoyo bazalaki na bacomplot ya barebelle oyo toujours bazobelela du jour au jour bazoloba ete balongola état de siège mais tozomona état de siège ezokangela biso banguna boye te combattant lelo Mukwantombolo azali na raison na monde mobimba oyo awuti kokanga bamilitaire ya MONUSCO bazozwa bateni oyo tobengi ya bashie ya bafardc bazopesa na banguna yaya nayebisaka bino ete Mukwantombolo alingaka kosala likambo soki azali na raison lelo Mukwantombolo akangi oyo tobengi bapreuve palpable oyo lelo lere bozomona présence ya chef d'état-major oyo tobengi États-Unis d'Amérique azali awa pamba te Mukwantombolo asevale oyo tobengi face na ye te ayebisi chef d'état-major ayebisi nalingi komona na mikolo ezali koya armée ya Africom ezala na Kinshasa bisika ozali yebela banguna na minute oyo bakomi kolenga bakomi kobanga tokotuna bino agitation politique bozosala yango mpo na nini yaya tolobaki ete il fallait peuple congolais bisika ozali pour soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oui parce que d'abord azali mona ya ndako ayebi kini malamu bomoni bauti koyebisa bino c'est la toute la première fois kaka na histoire ya Mukwantombolo baprisonnier bazalaki na angenga yaya mpo na bonne conduite mpo na comportement na bango yaya parce que balobi ete prison ya mboka na biso ezali centre ya éducation vrai ou faux oui mais lelo nazoyebisa bino na pouvoir ya Mukwantombolo mo amai le grand Mukishi oyo tobengaka Mukwantombolo kombata nazoka te balibere oyo tobengi baprisonnier tobetela Mukwantombolo maboko kombata tolobi yango pamba te toyebi ete Kabila autaki kozala na mboka oyo adirige mboka oyo debu kutu bautaki koyebisa bino na milembwe aéroport yake mema nango bacuivre bakota ya mboka Kabila atikala kokipe te dernière fois nauti komona suka na milembwe bauti kokundola oyo tobengi baminere babomba na bango 100 000 tonnes babombi na bango na se ya mabele nyonso wana toyebaki ete ntango ozomona agitation politique meme epa badenis esanga epa ya bafrancis kalombo bauti kopedre pedale ya bakare minye boye te kombata omona loboko likolo benga combattant d'élite et Koya parce que biso tozali ba congolais de père et de mère. Vous êtes combattant. De père et de mère. De père et de mère. Biso toyebisi professeur Mata. Pour na ko changer constitution en mboka na biso ba congolais biso tokozala libanda. Soki balingi ba appliquer yango biso ba congolais toko soutenir yango parce que tant basala constitution mboka basala yango na mboka te basala yango libanda il fallait basala constitution mboka na biso ba congolais ba moko ba pesa ba ye ba kuna pe ba mela ka chambre kuna pe ba beta ka daw congolais place azali à se retrouver pe na constitution mboka na combattant na minute on a yebisi po na Congo biso tokozala debout po na ko soutenir moko ya biso oyo tobengi Mukwantombolo mo amai d'ailleurs nayebisaka bino Mukwantombolo azali na casquette ebele soko otali lolenge azotravaille lokola Kasabubu azotravaille lokola oyo tobengi Patrice Emery Lumumba azotravaille lokola Etienne Tshisekedi wa Mulumba azotravaille lokola Moussetu yaya nazoyebisa bino biso tolingi bakaratere na ye wana biso tokoaplike yango parce que biso topesaka ye toujours kaka raison combattant d'élite na actualité politique na biso tozotelemela bande nyonso ya bamafie oyo bazopublie na bareseau sociaux bazoloba ete biso tozosoutenir Russie yaya biso toyebi ete tozali oyo tobengi bapartenariat tosala partenariat gagnant na États-Unis d'Amérique toyebi badongolo misu ne mutu bazali na agitation politique awa boyebi ete guerre oyo bino bolobaka nanu guerre ekomela yo na ndako na yo te mukolo okovivre guerre na ndako na yo okotikala lisusu koloba bilobaloba te yango nazokebisa bandeko nyonso ya onatra
namonaki bino biso tokangaki awa masumbuka moalungwa me nauti komona bouti kosala sitting na onatra bozwi kaliko ya mokwantombolo botumbi yango yango nakoyebisa bato ya onatra bokoriske société wana même salaire oyo bozoreklame bozwango lisute parce que mokwantombolo azolite azali ye moko azolite secteur par secteur boyebi bitumba oyo quand même oyo ezali na Russie outi kolanda même Emmanuel Macron lobi auti kosala déclaration alobi à cause tobanda kovivre mpo na bapays mosusu il fallait toluka le plus moyen ya kolonaka na mboka na biso biso na mboka na biso tosalaka mimi oyo tobengi tonga te Kabila auti kotika biso ya Machombe société ya malamu atikeli biso ezali Paris Foot ezali Boma Mama ezali Winner société oyo atikeli komata komata tokoyebisa badongolo misu bolinga te boénerve biso place biso tozali bandeko ya onatra surtout DG ya onatra yo toyebi bie bakangi yo oyo oyaki na dossier po ete tolobela yo ti lelo tozomona yo silence na jo okomi olinga obeta biso baku boyeba ete tokokotela bino na onatra boyeba ete lelo ntango ozomona masumbuka mbo bazali na makala yeba banani balobelaki bango po ete bazala kuna me boyetimide biso te boyeba ete toyebi bino salaire na bino bayebi kana mingi te bokozwa yango me ndenge bozosala baréclamation na bino ndenge bozosala baréclamation na bino bozopesa biso nde bakombata bakanda yango toyebisi bino bisika bozali bokeba UDPS c'est vivant UDPS c'est vivant nauti kolanda oyo tobengi dossier moko oyo tobengi ya papa na biso François Beya yaya nayebisaka bino bahomme politique ntango azali koboma ntango azolia biftek ntango azolia shawama azolia bashorisho komata abelaka te me bazuye bakangi ye na boloko akomi kokosana oyo je suis malade kose ya François Beya oyo babandaki kobenga bazobenga ye oyo tobengaka kombo moko babengaka ye Fantomas abanda kosala kingai oyo par rapport à nini bazotuna ye par rapport makambo ya coup d'état nayebisaka bandeko ya lamuka soki bozomaîtriser politique te bolanda Martin Fayulu parce que naye kocomprendre même na langage ya Martin Fayulu azali mutu azosoutenir bamilitant na ye vrai ou faux parce que lobi nga clairement nalandi na top Congo alobi makambo oyo ya bato oyo bazosala oyo bamilitaire bazosala bamilitaire bakoki kosala te ezali bamilitaire base prendre en charge balingi komona te moto atamana effigie oyo tobengi ya chef de l'état tala moto oyo bino bozali kolanda tala moto oyo balobaka papa malamu azalaka na sujet malamu ya kotia bala na ye na mulongo yango omonaka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndenge atia tout droit alobi bato baloba te moko ekende toujours kaka liboso ndeko oyo François Beya po ete aya kosamba abande koboya aboyi kolia ese mpe totindaki aboya kolia ese koboya te ofongola monoko aloba mais selon bandeko na biso oyo tobengi ya justice balobi oboya kolia oboya kosamba me yo ofandaki na yaya yeba ete so moto oboyi kolia monoko wana ekobima bapota vrai ou faux François Beya oyo tobengi collège oyo tobengi ya baconseiller na ye asalaki badéclaration bouta koyoka basemaine oyo ya lendi basalaki badéclaration fo kolibere François Beya akende azosomeli wana bakende batraite ye nazoyebisa yo a partir oyo tobengi ya service ya renseignement na biso bakendaki na ndako ya François Beya bazwi baépreuve palpable oyo ya François Beya bandaki kosalaki ngai yo po ete aloba naye bazwi baépreuve balakisi ye François Beya akomi kosenga ete boluka botia même juge azala wana ete nabimisa bavérité nyonso tala lolenge ya bakongole yango tokosenga na justice ya mboka na biso tomona oyo tobengi chauffeur ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na kombo ya Maxel lelo bosala banquête tozwa oyo tobengi déclaration moko te makambo nyonso ekenda kaka ndenge wana na banquête oyo biso bacombattant tosengi ete tomona clair parce que bolakisa biso ete bandeko bazobeta coup d'état bosali na bango ni mpe bazali bana parce que efe na biso toboyi bakuba boyete combattant
c'est FIFA. IDP, c'est FIFA. Fatichwa. Combattant Azo Kate, Fatichwa. Combattant, et là, quand on pengle les sous, maman, il y a des gemmes. Il y a des gemmes, ton moniette. Mandataire ya kala soki bazotika bango wana bazosalaka na intérêt oyo tobengi ya kabilisme namoni DG nini ya SNEL bauti kosuspendre ye soko remarke mikolo na ville ya Kinshasa kureza te soko remarke na kati ya ville ya Kinshasa kureza te banani mosusu bakoloba ifale biso toloba yaya na biso ya liboso ayoka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi boye te komata mwana nyonso asengaka libre epai ya papa na ye mwana papa kopesa mikate te akorépondre na makambo oyo ozokosenga ye boye te kombatant ndenge tolobaka boye ezali tozali kodenonse banguna oyo bazalaki na bakabale mpona kosala mpona mboka oyo bayebe ete mboka oyo na moma oyo biso tona besoin tokoma histoire mosusu na mboka oyo wana bato te basekampare basala toujours mabe babetaka tolo kibonga oyo te yaya naye komona na deuxième pourquoi deuxième na minute oyo bayebisi biso baevre d'art ya mboka na biso bazolekisa yango bazoyebisa biso oyo tobengi banini oyo tobengi baposo ya bapangole bazolekisa yango na oyo tobengi baivoire bazolekisa yango nyonso wana complicité ya DG oyo ya DG kombata bolingi alungwa bia lungwa te soki tozali makanisi nsima omoni meme DG kaka ya DG azali parmi bato oyo mpe bakimisa John Numbi soko omoni olandisi mpe parce que lobi auti komona meme oyo tobengi photo ya John Numbi oyo auti kopublie na Facebook alati teni avandi mosala na ye kaka kopubliaka bafoto nyonso wana tozwi kanda wana totie na mutu ezali kaka DG ya DG biso tokosenga ete na remanime ezali kokota kala mingi te DG ya DG alungo bia awa combattant d'élite toyebisi bino bozala calme parce que tozotelemela oyo tobengi ndeko oyo tobengi Francis Kalombo awuti kosala déclaration lobi ete awa na minute oyo na union sacré maloba nyonso toyebisaka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akokisaka yango te yaya tozali na mokonzi oyo ayokaka le peuple d'abord parce que Fati azali lokola Kabila te oyo aloba ete nazali na 15 personnes na nsima na nga te bapermetaki nga mpo ete mboka ya avance Kabila alakisaki biso na ezaleli na ye ayebaki Kinshasa malamu te ayebaki mpe mboka bien te mais président oyo tozali na ye azali koyoka mboka bien biso na bino togangaki awa kowelisa kotonga oyo tobengi port oyo tobengi ya Brazzaville te ayokaki biso te ayokaki biso te mais boni Francis Kalombo mpona baintérêt personnel na ye yaya oyo combattant lelo bachete kabwama na ville ya Kinshasa mais boni conseil malamu nini Francis Kalombo akoyebisa biso azopesa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o Félix azoyoka te tokoyebisa Francis Kalombo na Denis Esanga oyo mikolo oyo bauti kokanga oyo tobengi bamituka na ye baminere na Lualaba bakangi bamituka na ye na Lualaba alobi ete nga mikolo nakosala politike yanga moko tokoyebisa bana kananga Denis Esanga lokola azobaluka na oyo tobengaka na mashi ya balukaka na nsima ya mokongo oyo tobengi ya ndeko na ye tozoyebisa bana ya Kasai oriental na Kasai occidental tozoyebisa bango ete Denis Esanga mbeka kopostule na Kasai occidental te ete komata parce que Denis Esanga toyebi ete bisika azali ancien rebelle vrai faux combattant de lutte yango tokoyebisa bango bazali na conseil te ya kopesa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi topesi merci oyo tobengi na papa na biso Kasongo na ndenge olongoli biso bienvenu papa ya ba 100 000 francs mais tokosenga ye la police
bapesa bango tobengi bamoto baluka moyen basalaka bapatrouille eloko ezolekela biso lobi na kati ya ville ya Kinshasa tomoni kiriku moko aye kiriku moko aye bazobenge na nkombo ya guinéen mwasi na ye biso yo batourisme ezali mutu mosusu okomona ye azali na tourisme na nzoto mais mwana mwasi wana bazotambusa ye na boulevard awa na Kinshasa tozali na bamusicien betona bamusicien koluwe guinéen mbongo ebele guinéen wana azwi mais toyali na bamusicien na biso tozali na liboso oyo tobengi tozali na fabrikas azali awo tozali na innocent azali awo tozali na héritier watanabe azali Fali Pupa azali Wera azali oyo tobengi yaya kofinga alinga kolobelete yaya oyo tobengi Clinton azali Jibe azali awo mais boni bato bakosala mobilisation oyo tobengi ya komedopeto bozu guinéen wana oyi koloba kupeta français te yaya toyebisi Satini Ngobila tika baku yaya tolobi ata Kinshasa ngo baye kopisa ngo mpona tourisme ya bato ndenge wana te epa na biso toyeba bato ndenge tobenga bango bakizwezwe oyo te kombatant bato ndenge wana epa na biso tobenga bango bakizwezwe bala bato mo balaka na obomie na ndako olakisaka edemba bato te bino mosusu obotya bafutuma na mboka toyebisi Satini Ngobila tika baku mpona kosala gombe kitoko okomemela biso bakizwezwe wana te biso tozali na besoin Kinshasa ezala kaka oyo tobengi bopeto ezali kaka gombe te parce mokonzi ya mboka moto alasa oyo tobengi kini bope UDPS viva mpona lelo ngai nasuki awa nakotisi chinois akota UDPS viva toencourageaka baprésident soki bazoloba bato bopesa info puisque vous devez comprendre que Moussala toali kosala et ali kaka pona mboka boye te combattant mais so kaka président silisi ezala ngate ezala ete bo encourageaka biso ata na maboko puisque tozwaka lisusu ata mwa bamaboko banke te boye te combattant alors songisela biso slogan ya makasi UDPS viva UDPS viva UDPS viva Tshisekedi super national bonjour lisusu ebwenge losako andeko na ngai ya monkoto na Ikela va même ya bokungu tolobi losako bosalaka semblant te nayebi ke baali awa bandeko na biso ya bokungu ya mokoto ya bifela ya oto bengi Ikela boye te combattant alors soki tozoloba ya twapa merci soki tozoloba donc losako donc il faut zala na courage boye te combattant ok ozali muto asika toyambi yo na SR kotelema na distraction te oyo ezali parlement debout parti au pouvoir oyo mboka ezokambama na Fatibe Mukishibe Mwamaibe Mukotombolume le grand esprit be Moula Kwasebe Sefuka Diachibukondube le président le plus costaud du monde be le président le plus géant du monde be les lions de la tribu congolaise be Betela papa oyo maboko makasi l'aigle d'Afrique, l'espoir de tout un peuple. Je continue à 4 actualités. Actualité politique à Liboso et Saliboye. Ah, Biso, Doko Kamwa. Toali Kokamwa par rapport à Nini, par rapport à Union Sacrée, au chef de l'État à Tiaki. Union Sacrée, Toye ko comprendre que et Ali Lokola, deuxième Genève, pour être combattant. Oyo Union Sacrée tomoni batu bakomi kokota ngulu et ali sous Union Sacrée oyo komi Union ya bando puisque tokotuna bango depuis boya Union Sacrée osala peni ni tete ko bloquer ba chef de l'État ouais professeur Union Sacrée toi ko comprendre que soki bayaki na Union Sacrée pendant ndenge esprit ya pire esprit olinga futa transport 2000
Vous êtes combattant. Ça slogan, puisque Maman Tolo Baké, pour la Kaka Bachembe, au Kende Baké. Le ministre de l'économie Baké. Badel, il y a portefeuille Baké. Puisque vous devez comprendre, Bato Tomoni Bakatisi Nangam. Croyant que va changer d'idée, va porter une vision chef de l'État. Or que ça n'est pas blocage toujours. Puisque l'homme est une sangat peuple congolais. Puisque papa qui se gagne a tiré la biso slogan, le peuple d'abord. Mais ceux qui ont moni mutoabo, le peuple à lobby, le peuple de haut, toko se pena na été. Il y a un moni ba jarabatu, ba koya na union sacrée. Et d'ailleurs pour votre information, on nous signale l'adhésion, il y a Madame Otobengi, Jeannette Kanambe. Jeannette Kanambe, na parti naye, Anna Katupura, merci. Donc son vrai nom c'est Anna Katupura. Donc cela veut dire Azali étrangère. Vous devez comprendre que Bayaki Kongo na Kimuko. Anna Katupura Aouti Azolinga a s'adhérer puisqu'on nous signale. L'air bazo vous signaler biso, il faut zong en assima. Papa tel qui sait que y a bisa biso boy. Rimer plus rimer est égal à info. Mais oui, na habité so bobo sania. Papa tel qui sait que do mulumba. L'espèce est limitée. Qui sait que merci. Aye bisa biso boy. Rimer plus rimer est égal à info. Information. Quand vous t'arrêtez. Bon, peut-être qu'on a mon aïe, oh, il y a un makambo ici, na Ukraine. Non, il est fait se vivre. Vous savez, Babylone qu'on a récité. Babylone qu'on a Ukraine, qu'on a engagé. Vous savez, ici, nous sommes en Baba Satan. Et ça toujours minéré à Bissoa, au bâtiment là bango illégalement. Parce que comment tu rebelles ta masse solo, il y a Batouandengwana. Peut-être depuis la bannière il faut, yo c'est la Makamboire ici. Makamboire ici le Rwanda. Nayo, China. Russie au Rwanda, je n'ai jamais été en Russie. Babylone qu'on a tout la classe guerre froide. Depuis les bandits la tiré là, na botama pété, donc na zalaté. Comment on a repéré sur l'information à Russie, à Poutine? Non. Ah ouais c'est Fatibé. D'accord. Yoka. Tobo, est-ce que le peuple congolais Bondimi, Jeannette Kanamba y a une union sacrée? Il est payé vivant. On est en famille, tout solo là. Donc il y a un chef de l'État. Caméléon. Dans la union sacrée, il faut qu'il y ait ça. Poto yungu la kabango. Boyoka kia tolobi ba boshabu bayaki. Baluma nubana sefu bayaki. Bango ikasaj bayaki. Or bayaki ba infiltrer comment la vie de chef de l'État a voyagé à Kandengeni, à vivre à Kandengeni. Des biloko bango bayaki. Alors vous devez comprendre. Tokotu na moi sioyo. Oyo tobengi Anna Katupura aye na union sacrée amonini biso pe baye union sacrée tolobi bato aboye baya na union sacrée puisque tolingaki tozwa quand même exemple ya ba oyo baye na kati ya union sacrée bao baye na kati ya union sacrée il fallait bapesa exemple très typique balakisi ete toza na nsima chef de l'État. Mais jusqu'à présent, na koyeb sabino, ba auto bengi ba idée concrète ya chef de l'État, bango ba kosale la ngote. Na yangwana to avertir bino, bozala déjà aux aguets, a auto lobby boye. Ba ti valeur na kati ya union sacrée, to lingi bangote. Voir même le ministre moins performant na kati ya navire wana ya union sacrée balo. Puisque là, nous et puis pour votre information, on a travaillé aussi pour faire ça info. Le Mouto Bakangaki, M. Masumbuka. Il paraîtrait, donc il s'est au conditionnel. Donc il Masumbuka, on dirait Batika qui est. Voilà, c'est le bandéron abisso, oh, ya Kati, ya Onaka. Balobi ya Alisoni. Il y a un autre chef de l'État. Moi, si oh, il y a justice, Moussala Naye Zalini. Masumbuka, c'est un voleur. Adeki même n'a pas autobengi grille à l'État. Grille à l'État.
papa na biso on a club ayebi que ça veut dire gris. Voilà, il y a l'état Masumbuka wana azu yango ateki yango en connivence na Adel Kaïda bateki yango mais lelo tosalaki musala kitoko bakangaki ye po ba sambisa ye et puis azalaki coupable. Mais comment ça fait-il que bakopesa biso information que oto bengi Masumbuka azali libanda et puis il faut kende papa bato bazosala kuna nde ba oto bengi ba agent ya onaka bato bakumbaka masuwa minene et d'ailleurs balobi eza soni balobi tala bino banda lobake bakangi ye oyo na donc il faut toloba yango papa c'est na lobango il met en plus il met égal information oboyaki papa toujours na kati actualité politique dossier constitution. Awa, il faut vous tirer bien attention. Bien. Nous ne voulons pas la constitution belé, bouzo batron na kati. Bisoto lobi boye. Donc soutenir les députés oyo nous surtout bazali na sima ya modification ya constitution. Sénat ya ngona, exemple très typique. Sénat. Elia Kambongo ebe kasi na kotuna yo musala kaka nini o sena kuna au contraire ce sont les voleurs les chocoros bake kobata malakati ya bien parlé sans formol le bien donc bami binde après avoir koyiba pendant 20 ans ba juger bon balobi toke kobata malakati ya alors le mien à faire est Ali na sena wana tobo mangwande ça siko ba miibi na polé puisque la Rome Sabino va même na ba Sénégal au côté la Romona Sénat Sénat Moussala na ngoze et puis tozala na combien ya ba sénateur soki bazali il faut pas dans la tête 3 4 à 5 mais ah tozala ça ça tandis que bango moko na tout d'abord bazali ba yango na tolobi boye de soutenir les députés, surtout basé na sima, il y a modification de la constitution. Papa, c'est qui c'est que dans le Bango. Le jour où il y a un référendum, votez oui ou non. Alors, le peuple congolais n'allez pas dans ces histoires. Il ne faut pas même voter oui ou non. Puisque cette constitution est mal élaborée et mal conçue. Voilà. Ne reflète pas la société congolaise. Par rapport à Nini, par rapport à Babylone, Kobango va créer Kuna et Zandepo est protégé. Du police, quand même, après avoir compris que non, je dois partir, Bengi ba député. C'était le 27 mai 2018. Boyoka, Basalaki déjà hors mandat. Mandat c'est Silaki. Mais quand ici, ba député, balobi comment est-ce que Bokoki ko protéger ngai? Ne balobi que to ko voter loi ya que président sortant. Moyen donc ce gars Silisi Moussala naye. Donc à combien touchable? Moyen au Sambissé Zate, attention à Bomi, attention à violé. Il y en a beaucoup à côté à dossier. Il y a Floribert Chebeya. Il y a trop de manœuvres. Il y a beaucoup de manigances. Faut donc comprendre. Et puis tout ça toujours dans la Autobengi, société civile, parti civil. Puisque Écossais a toujours comparaison, il y a Hippolyte Kanambe, Nadjon Numbi. Alors Boyoka, constitution wana Kanambe a sali a fandi si batu ba voter. Balobi soki président Bibi, moyen basambi sezate. Or que Kanambe a salaki Moussala mabe, Yakobo Mabatu, Yakoyiba peuple congolais, Yako assassiné, Yako kota makambo ebele. Alors vous devez comprendre, biso il faut tout changer la constitution. Par rapport à nous, dans la lelo, dans la carte de difficulté, makambo bilo kutu na lingi ko beta ngote. Soki to changer ngobila biso moko to banda ko voter ba gouverner. A député bangwana même ba oya biso ya IDPS na kati koro tolo bati s'il vous plaît on doit y aller très lentement. Rapport nini ezali ya kozwela biso mutu wa mukuse tala mwasi mbiji oye na kati awa
bazosala kin bopeto tokotuna po kin bopeto esimba il faut et puis d'ailleurs plus de 250 000 $. On a couple wana ongo bila pesi 250 000 wana ekokina nukosala misala wana sanu te yanga toyebisa muko atombolo les gars t'explique biso tona problème te biso toko dénoncer toujours ngobila zana bakuba na se azana bakuba tokotuna bino papa rapport ni les alliés entre ces messieurs qu'on appelle grand-père na mwasi na ekuna doye ko comprendre que ngubila il faut ka atalaka ka mwasi puisque papa bayaya to raisonner en tant que bamikolo rapport ni nezali ye mutu wana so aza musicien est-ce qu'aleki kofi olobide aleki oto bengi ipupa di cap abengi papa chéri oto bengi binadama rapport ni ne puis 250 000 $. Oye bapesi coupe ko comprendre bazali banga bata formation bangwana bata formation boyoki bata formation bae monsieur Glapé. Alors pendant que vous chutez, ça c'est là que vous chutez, ma camarade la ligne qu'on tate pour la mobile. Par rapport à nous, ceux qui te mettent qui changer la constitution à Bissou, qu'on modifier yango. Même bitumelingue bimanakasa ite, bomoni makambo kasai. Et ça solito boy kokota. Et puis na ko ebisabino ala mutu morote a ebi kasai ko le kamande bazanga. À part na no ba obakiti. Puisque nga je suis mukwanga. Mukwanga cela veut dire mutu azotala mabele. Oza mutu anga ndanjika, oza bisoto zanga. Alors, ngai mukwanga na lobite. Tie bino moko bandeko na ngai kasai oria. Bopo na bino moko. Puisque nga na zaliawa na ebi pasi na bino te. Et puis mutu moko ta koki ko pone na bino mutu. Mais tala bandeko nanga kasai bazali kozela. Oto bengi arrivé ya oto bengi ya CG. Alors na web sabino. Nga na komela mai na mnoko te, na web sabino. Bo se prendre en charge. Puisque merci maman Mwika Sungula iwe wenu. Donc cela veut dire bopo na bino moko. Mais ceux qui ont changé la constitution, le peuple congolais est abandonné au voter gouverneur, abandonné au voter sénateur, abandonné au voter chef de riz, abandonné au voter chef du quartier. Donc nous devons y aller plus vite. Et puis à Wabazozonga, la session extraordinaire, les 15. Nako ebisabino loi ya congolité na mesa wafa washa la washa otoye ba nani azali congolais oyo nani azali congolais te. Alors pona ke ko chité dossier zaliawa et ali ya otobengi François Beya Bolandi batu babandi ko senga libération François Beya. OK François Beya très après ça qui est autobeni confiance et pas moi n'amboka pati beton mais boni okende ko participer na réunion ya kabal ya olalisa mokonzi mboka ya na ko bisabino bakosala ngo ekoratame toujours ekorate ekosimba te. Pourquoi totikela de mokonzi kiti to ebisa nzambe ye moko fanda diriger peuple congolais. Je dis et je vous remercie. Viva! UDPS c'est vivant! Viva! Alors il faut qu'on fasse un respect na bakulutu. Na moni kulutu na biso aye, dali na droit ba o biso to landa lokolo. Lenga zokota to amuleje na maboko ko. UDPS c'est vivant! Viva! Matamwa muke. UDPS c'est vivant! Viva! Fatih de Nazareth, fils de Jésus-Christ est vivant! Viva! Merci de Konangai combattant chinois. Félicitations parce que Bissot aussi au colis. Mais à sentir que Yopo komi kokola Azawa Akomi Moulaï China pouvoir oyo Nalingi le lobo comprendre les sous bien ndenge tozala qui la fois passée. Et ça pouvoir to suis en na passe. Aussi moi na passe. C'est bien liboso côté longwe. Yami balé côté longwe.
oyo tozwi yango na pasi. Et puis pouvoir oyo totikaki yango na maboko ya Nzambe. Nzambe eloko tozwi na pasi topesi yango yo. Mais ntango nazomona bakongolais bazokontinue toujours kolela. Mais tozwi Congo na système. Tozwi Congo na système mobutiste. 32 ans, il n'y a rien, il y a Mobutu, système mobutiste. Mais tant que Moussa Laurent Désiré Kabila libérateur, Obenga qui est libérateur, pourquoi? Parce que les maquis système mobutiste. Il ne peut suffire pas. Tant que Zolo Bakeba libérateur, Bako libérer Congo, Bako libérer Zaïre, parce qu'on l'aime qui système mobutiste. Toyen un système kabiliste. Après 32 ans, il y a rien, il y a maréchal Mobutu. 4 ans, il y a Moussa Laurent Désiré Kabila, Mouton et qui libérateur. Au contraire, à Elibiso étranger. Il ne peut suffire pas. Si aujourd'hui le pays souffre, c'est grâce à Moussa Laurent Désiré Kabila. C'est lui l'auteur. Nabandi ko invoquer le Kwana pourquoi na pose. Tant que président lobi Congo est Koufa Kala. Yo télémeli président. Mais pourquoi Benga qui Moussa Laurent Désiré Kabila libérateur? Ah oui, libérer. Ah libérer il faut Congo ça qui vient. Amen. Il devait se vivre. Tant que Benga libérateur. Parce que ça ne va pas Zalaki, il fallait y apporter à libérer. Professeur. Obengi Moussa libérateur. En 1997, Mobutu Akei, Moussa Semini, aïe. Mobutu Akei en 97, en 1900, déjà Congo est béba. Pour Baneko Benga libérateur, libérateur a fait 10 ans, Nazamba. C'est que depuis 1960, Congo est béba. Kabila yé, le système kabiliste, toujours le système. Dans le moins le système mobutiste, système Moussa, tu as le système kabiliste. Bisonio soir, Moupaya Sate, tout le monde est système kabiliste, Yiba Nayo, mais protéger le pouvoir na Yiba Nayo, mais protéger le pouvoir. Banda Komoni Batongian, Bitumba Este. C'est grâce à Moussa Laurent Désiré Kabila. Parce que Aïla Kibisoba il y a Makangu. Bien parlé. Les enfants mal éduqués, mal appris, mal orientés. Je suis un grand rangueur, je ne suis pas communicateur. Je suis parlementaire de debout. Professeur. Il est passé vivant. Le système mobutiste est bon système kabiliste est bon système kabiliste. Et aujourd'hui maintenant, président Msibino, Congo est Koufakal. Toi, tu es là, tu es mais tu sangana, tu bongisa mboka, yo tomboki, milima mabe. Otombo Kelini. Et maintenant, biso toi le système T. Mouta kosa T, toi le système T. Système na biso c'est Chilali alingeti. Biso système na biso Chilalingeti. Parce que soko yibi bakangio. Mais continuité, il y a système. Chantini a son bon mamboka. Il est si vivant. Dans le bureau ministre, je jure devant mon Dieu, Banda président comme président, Banda gouvernement il au Kamba jusqu'à aujourd'hui. Nakendara te pour opé sangani ni. Nazara pe fana mutute. Sauf que Nazara fana Chilali alingeti. Parce que Chili a son orientation. Pour que tu arrêtes le système mobutiste, le système kabiliste.
UDPS viva. Chantilly Ngobila. Obukisand. Problème T. Mais aux autres diminuer valeur, il y a chef de l'État. Oui. Président, on s'en habite tout matin carré. Chantilly a outil un système capitaliste. Et il continue toujours dans le même système. Lelo Tozo bongisa mboka quand même. Oui, mais tozo bundisa malgré tozo bongisa. Mais bazo bundisa biso, bazo mboka à zéro. Balingi budute. Ça fait tozo ngate. Bokomesana. Bakomesana. Po tozo bimisa bango balinga te basana nini? Bakomesana. Lelo tobeta lisolo ba voyage à président. Bobeta lisusu. Siko président comme il a parlé, ma komi koya. Ouais. Yamba. Diplomate de carrière. Congo Koufaki. Sur le plan diplomatique, Congo Koufaki. Sur le plan social, Congo Koufaki. Sur le plan, tous les plans, Congo Koufaki. Mais le président de la République, fils de Jésus-Christ, Fatih de Nazareth. Diplomate de carrière, béton. À son voyage, il soutient. Et comme il a président Tir Kayak, et puis à Chikete, Premier ministre, il y a un aéroport. Là, on a parlé de la nation. C'est ça un président. Roi, il fallait, mais Makamouya Poutine s'attendait, et l'ingisi Mokili. Voilà, vite, moi, il y a un misat. Mais pas Pasoya. Ici près. Il devrait suivre par ennemi n'a bino un lobby, par comme ami n'a bino un lait. Vous croyez que tous ces gens-là, le problème est que Congo est pris en otage dans ma boque et pays voit. Oui. Dans nos autres que Rwanda a comme une force mondiale dans le niveau de l'Iranium, Colta et c'est le Congo. Sans formol. Lelo, Rwanda comme il fragilisé. Beaucoup capé bitumba ici contre Ukraine et comme avec Congo contre Rwanda. Vous allez prêt. Nanyoso, il n'est pas si vivant. Parce que pour te libérer le Congo, il faut te bout. Tobunda. C'est un bon combattant. Il n'est pas si vivant. Ndenge ici, alors que bango okoma province ya biso bato babi na Rwanda okoma province ya Congo. Ocha drapeau kuna. Ocha drapeau. Parce que ba piller Congo trop. Maintenant, ba ningela ba se sentir en sécurité. Mais nazotala na TV5 bazo communiquer que basali s'attendait na matière ya Congo. 80%. Vraiment. Et Kagame a tenté 2 fois, il y a beaucoup d'années après, la présidence. C'est ça le temps, c'est pas le temps. C'est pas aussi les moments. Avancez, qui dit bagué. Il est passé vivant. Tangu bango. Kabila sofukamela nani Kagame biso to kofukamela te parce que biso to saba congolais de père de mère basali constitution na taille ya Kabila soka kondi badimne soka ye munene bafo bafongoli bakamuni merci merci bon matin bon kita to ko changer quoi constitution oye koya Lumbe Obama tokobangisa Oye koya basali constitution na taille ya individu
soka koni badimne yango on a favorisé pour Congo changer et ça n'a pas exercice belleté. Il faut bloquer d'abord Rwanda pour changer la constitution. Bon l'élo, Fayoulo comme un Congolais, constitution la biso. Fayoulo est na Congo, na Kopa Nguba. Commerçant Nguba. Ake ne vote qu'à na Sénégal. Papa na écran commerçant. Merci. Lelo, ok batu ya Fayoulo. Bato Fayoulo ya mboka ni na Gungu azate, na Masi azate, na Feshi azate, na Bulungu azate, na Pantibea, na Kasomula ba. Na Pai Kongila. Président, ABCF aloba kia. Viva! Constitution ne peut si bango valeur. Mais les lots, tolingi to bongisa Congo. Nana baki na kobeta lisuma solo miki ofacha osala te. O basala ki makala moko boye. O basala ki pom moko boye. Wana tina na moté. Total scotina baba, ba valeur. Il faut modifier la constitution. Amen. Il faut changer un mot, mais on doit modifier les articles. Ouais, ils ont fait ça, il faut tout ça, il faut changer. Parce que Congo, et c'est là qu'il sous la valeur. Congo est comme Kimboka va coopérant. Même les Ukrainiens, Bangoni va au tenir phare d'essai dans l'Est. Les Ukrainiens. La carte à mon histoire. Il est pessi vivant. Naïbi que l'objet de samedi, tu reçois un belé, c'est vivant. Après, si le mot y en a pro. Quand on a mon enquête, ça la biso est oui, il y a histoire, il y a ACP. On a place au Tobengi, Neville, place à Zalaki. Bazali Bandekoyo, son atteint là, prof, au Tabengaka, président Jacob, ou Atika Biso. Ce qui Nathalie. Il y a Bazali Belé, en attendant combattre d'autres côtés, c'est Abdoul. Faut mettre le nom d'Abdoul Mabo au combat. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Il est peste viva. Botomblana le boko boganga ba. Il est peste viva. Et ça grâce à base ndem telobaki na chef de l'état Fachi Beto a retiré signa. Il est peste viva. Il y a un ceux qui sont ganga base, il faut ganga na force nyoso ba. Il est peste viva. Les loto yeli ngobi. Il est peste viva. Ngobila aboma zandu. Il est peste viva. Toujours na tactique il y a bakabiliste. Parce que bakabiliste babana ko sala 5 chantiers kaka na ba pancarte na bango babanda obimisa ba marqué. Il est peste viva. 5 chantiers ça makaka na ba marqué. Lelo mo nani ngobila deza banda boma zandu. Marquette kendawa asuki wana tena 2020. Amemi chef de l'état na banda le okini bopeto. Il est peste viva. Les okini bopeto na banda le sukawa. Il est peste viva. Mais awa na mboka na biso tozana ba leader d'opinion. Tozana ba artiste, musicien et puis comment. Mais ndenge nini yozo tiki bango okei okene kozwa o bazo benga grand P. Il est peste viva. Bala liboso bengi si grand P. Ayena mwasi na été. OK, vision na ezala ki mwasi na ye. Après oyo yebisa ye ke soki olingo ya yakana mwasi na. Il est peste viva. Mwasi na ye. Tozi tomoni la police, service à sécurité bango nyoso na sima ya mwasi ya grand P.
IDPS viva. Tu comprends que Ngobila alingaka créer deuxième Lumbi Dendoski. IDPS viva. Alingaka créer deuxième Lumbi Dendoski. Parce que sécurité ezali na sima, la police ezali na sima. Dendo wana soki sentiment les gars qui bango benga babeta mandoki ande. Batu balingaki bakufa ande. IDPS viva. Na moni conférence de presse. Oyo entre ceux qui grand-père wana batie aloba. Je vous dis Ngobila zando kimune. Grand-père wana bandiolo ba makambo zo yebana te. Wati na yazo atali alobi bobeta mabo. Mais batu bayo kite babesi mabo. Ouais ça qui ndo kite. Kindoki. IDPS viva. Yango to lobi na Ngobila il paraîtrait Ngobila abengi 6 mois si ya grand-père wana bakendaki kokutana na restaurant de luxe. Sans que grand-père moko aza. Yango tozosenga na mukwa ntombolo. Moi mai wakani na nzubu wabilu. Wabilu. Ngobila ifalo. Ngobila ifalo. Parce que soki tozokende na liro Ngobila zo memela batu. Toko risquer tozanga majorité parlement. IDPS viva. Soki bozana posa Ngobila longa batombola loboko bokanga ba. Et puis alors qu'on a regretté, bah député provincial na biso ya IDPS, bola kisi biso bozaba incompétent, incapable ya kobimisa ba sénateur, incapable ya koluka kokwisa Ngobi, mais capable ya kokwisa Jama Kabu, toye ko comprendre que Ngobi la futa kabinombo, IDPS viva. Maintenant to koyede mkotombolo boni. Pour même nanda kuna biso bandoki bazana ka lelo tozi tomona babimisa ndoki munene na oyo boyebi na kombo ya Jama Kabu yango balobaka musapi moko sokola kelongité. Si le président de la République alinga réussi, il faut biso ne sotozala na simana tangu bozi boyoki dan déclare bazi babeti babotoli activiste minier pe pétrolier wana oyo Kabila na Moïse Katumbi bapesaki ye lelo dan déclare akomolela bozi bomoni na tenke fungurume bazi ba découvrir ba lengo d'or ba cuivre ba biloko ebele ba bomba ya mona se IDPS viva na minito bazi tenke fungurume bazongisa ngona jeka ba biloko fachi betozo sala pourquoi bazolobela ngona IDPS viva. Et puis babimisi balobi Moïse Katumbi IDPS viva. Bateki iranium en désordre. Ozo kasata de wana matière uti na félicité justice ya Katanga lobi. Ndenge ba changer administrateur ya tek fungurume. IDPS viva. Administrateur ya tek fungurume. Pe ba botoli côté au Chinois bandai ko gérer na tel fengu na nezongi ya pepe ko ba botoli sans qui 1000 lengo d'or ba cuivre ba colbati ba tenda ko bosa au côté moko ko au na niveau ba tout ba bomaki mbo nde baza bongo ba yebi déjà que Fati a serré bango mutu akobima te komba aka yango moni ba tutu o ba kendaki libanda ba ebisi bango bozozwa mandat d'arrêt international ba bangi to ba bangi te yango José Makila songa kilo Il ne peut sa vivre. Très fâché. Des aboués va menacer une fois au Karamika Kuna Bozo va mandat d'arrêt était. Oui, bien le Kimisaki José Makila, Alia Kimbongo Yakotonga aéroport. Oh, Kimisaki, oh, Tobengi Tamboué Mwamba. Et Zakimbongo pour la Sénat. Il ne peut sa vivre. Yango Moni désormais Mututu a comment que les Libanda va faire un nombre de jours. Ata Poida Jama Kabundi va faire ça qui est combien 16 jours. Caméra est aussi la semaine. Bango nyoso bazoya awa biso na bango komba aka ine pesa kiva ayebi siem takokima te eloko le président ya Angola asali wana Fati pasa yango sena ba ONG Panzani monde atier zolandela bambongo côté babomba Angola récupérer 11 milliards biso babi estimation tokoki ko récupérer msusu 90 milliards ine pesa viva parce que Kabila wana na batu na e ba pia mbongo ya désordre ye musala na ki soda na e ezaki kaka komonela bato mikie mais yiba na ndenge oli
tisoda na ezaki ka ya intimidation ministre a kopesa rapport na kingaka tindeza kokoti bonjour chef kwa yamba bonjour abeti débat liko o intimider leader personne viva joka na terrain lembe bande balingi on a kaso pied ndenge ali o siko ekomi tangu ya bana mboka ba récupérer loko na ba na biso to sa mwana mboka fatibe toto ke na tina lifo constitution wana toto changer ngo loi no wa tani tolobaki eza ko masolo ya ndembo satra no wa tani coup de tête atin kululu biso ba kongola de père et de maître au gara chitunga c'est vivant. Viva. Donc, lobby, ezali samedi. RDG.